Oh, bambote na bino vraiment bandeko na ngai ya bolingo o bolandaka canal na nga Mimi Selunga TV. En tout cas, nzamba lola za na bino, nzamba lola akanisela bino na mabota na bafamille ndenge kaka tolobaka. Bozala na nzambe, nzamba lola za na bino. Mutu nosa kolanda canal na nga ya Mimi Selunga TV ya kolanda video ona bokebi nyonso. Nzamba lola mona bino bobosana te, bosabone, bo komante bandeko. Pe bo like video parce que awa kaka mateya nde mateya po balobi mateya yango ezosala biso banzela, mateya yango ezolakisa biso banzela po toyeba kotambola malamu. Donc nga pe mama Mimi Selunga TV nafandi te lelo na ye tosolola bandeko na nga pardon. Tosolola bandeko, tosolola. Nakoke na lombango nyonso pona na posa video nanga ezala mulai makasi te. Bandeko tina ye liboso na bino boye. En tout cas na ye tosolola. Surtout message nanga eza dirigé epai ya ndeko na biso leke na biso Eliane Bafeno. Eliane Bafeno na ye tosolola. Naza mwana nzambe. Naza mwana ona yebi liloba ndenge yo pe oyebi liloba ndeko Eliane nakanisa tangu oyaki vraiment na media toyebaki yo te ndeko Eliane toyebaki yo te malgré osalaki nzembo ya ye oyo otomonaki yo kana ye oyo soki obimaki tolobaki yo nde mutu ozalaki soki ndenge nini obimisaki wana na monoko na yo tolingaki pe toyeba te ke yo nde mutu tolingi te baka fi moko abiyemba ye oyo me totiaki pena kate soki ndeni me tofanda kaka mokolo moko tomoni kaka kuna ya penela ningisi tofandi su moke boye kuna susu ndeko moko Eliane Bafeno yango nde nani? Eliane Bafeno nde alobi ye aza likangu ya Pasteur Moïse Mbiye o toyeba yembelaka biso banzembo kitoko toyembaka ye oyo surtout lelo ba mariage lelo donc ya 2020 kaka ye oyo biso tobina toyemba tobala kala ça fait ba 16 ans passé donc tobina ba ye oyo teme oyo noso bini oyo noso babalaki na ba 2000 soki ba 2018 ba 2020 19 ye oyo donc tobinaki nzembo wana na biso pe babala ni akala tobinaki yango ye oyo bolingo nanga ye oyo sikoyo bolingo nanga ye oyo yango mama Eliane ayelaki biso ngai mutu nasala clip wana nga na bima na frère nani na ye pona ko sauver bazami yo moko lobaki oye ko sauver les âmes Eliane Bafeno oye ko sauver les âmes toza bana nzambe kozwanga te ki ona naza soki nani soki mutu mobe non don naza pena mwana nzambe soko lobi otala ba video nanga omona ba mateya banini na yeka tosolola etake ba jeune Eliane na osepela bandeko bokomiselanga video oyo pa petite Eliane nazobenge petite epo nini na age oyo apesa biso do aza leki na musika aza vraiment aza leki yangwana na kozala leki balobi mwana soka aza na libumu azaka mwana ya mutu moko ya mama metango abotamaka koma mwana mutu nyonso donc Eliane oza leki oza mwana ya biso nyonso lokola po yaki na réseaux sociaux bimisaki makambu biso nyonso ekotaki na bandako na biso totalaka pe totala yango en tout cas toye pe nanu to répondre yo nanu ndeko Eliane yo yaki pona ko sauver bazami selon yo moko yaki pona ko sauver bazami siko bazami oyo yaki ko sauver to sepelaki tolobi mwana aza mayele aye ko sauver bazami na nkolo vraiment eza ya kobunga soit disant ndenge moko lobaki salaki ba makambo pa ya papa Moïse bango moko makambo basalaki bazaki ba mikolo metango yindelaki ye alobi aza mwana moke tomonaki pe toyokaki pasi po toza pe ba mama toboti toza na bana basi tomonaki so ekomeli bana biso eza kitoko te ba pasteur bazosala boye pona nini ndeko Eliane yango wana toyaki
ntango oyaki na makambo wana esalaki biso bamama pasi, epesaki biso pasi makasi, tobaki non. Me nga moko nde na boye personnel, donc nazo bango esalanga pasi, elelisanga, eseisanga posa bapaster ebele, banzembo ebele bapaster Moïse Mbie do nakoka oyoka ngo te posa na oki ona omonaka ba image moka ya bien te. Toloba o tokoka ekoloba. Mais tosepelaki na yo obimi na ba réseaux sociaux oye koloba, oye ko sauver les âmes. Nga na bomba te nga mwana nzambe. Donc na sepe na nga nazaki na ngambo no. Nazaye na ngambo na yo nazaki pasi ya kibomama, nazaki pasi pena ya kiyaya, na bia za petit terre akoza pe mwana pe. Ya post mwana na âge na nga teke na boto me ya na nga pa ko bota yo donc okoza la mwana. Ozomona siko tango yeli biso makambo wana Eliane to sepeli ti to beti maboko o pe bazaye contre o pe tozaki po yo tozaye pe po yo to fandi boye makambo ekomi koleka boke ba tribunal bosali o bokoka kosala bozongisi boke mate kite sali o esalaki wana boke ba tribunal to yebi pete makambo ngo esuka bino ndenge ni boyaka mbangu kolakisa biso makambo mpe ndenge esuka soko ozwa bambongo soki mpe makambo toyebi te olakisa biso su te toyebi pete Eliane oyaki kosove bazame sikoyo boye ekoleka makambo pase Moïse Mbie oyekolakisa biso elekika soki combien de mois boye oyekolakisa biso papa mosusu afandaka soki na poto na babokilo na yo boyaki na TV olobi nini ke wana babokilo no ya sika mobali na yo ye wana fandaka na poto elekelaki biso so bibi yango mwana ngo vi na ye eza ndenge ni dana komeka komona ngo mbilinga na komeka kozongo dia mwa mbilinga ngabi o bongo mwana ngo ka kalate aboti koboya awa wafala fanda kimia azaka dia na mobali abalingani mukolo nini mbula nini donc esaki dia biso ba mbilinga koleka toyebi pete biso ku toyebaka tozozela libala tokaka pilo lilo likuna libala Eliane na papa ya poto tofandi kabwe na kimia nyonso bunga pe toyeba tenga kuto na landa so makamno te diku kaka bwe na ba semaine bwe toya komona Eliane ayeli biso lisusu noko mususu na kombo ya ndeko tozomona na kombo na ba réseaux sociaux wana kombo mpe na kangi yango te na yebi pe ape kombo ndeko te oyeli biso fiancé soki mobali na yo Eliane tango eli biso mobali combien de mibali so memeli biso na réseaux sociaux yo mwana mukie oyo loba koza mwana mukie combien de mibali so inatali bien oyela biso lisolo soki ya Christian yem tale mobali na liboso amema ke pa papa Moïse Mbie après oye koya lisusu epai ya soki papa Moïse Mbie de après oya poto 3 après oyo yene sikoyo 4 sikoyo na kozala 4 wana nazo juge yo te bandeko bokotala video boloba teke Mimi Selunga zo juge Eliane yazo kanisa yebo po na bike bolobango ya ye nanya juge Eliane ya sala vite ye mobali neka yona non naza mutu na sala vina nga me vina nga na sala ngo na ndako vina nga na sala ngo na media te loba makieta msupo na media laki te meme peta media zalaki na koya na vina nga te na ndako detail mibali nyonso o nga na leki na bango o nga na zozwa na laksaka na ba media eza malamu te yango na conseil etake yaya na yeka ko conseil yo Eliane makambo zo sala eza kitoko te kozwa mobali eza malamu eza mabete mais mobali oye ko présenter biso est-ce que famille na yo se bofandi se bapesi mukanda se abali yo bokomi kolata na bilamba moko lobi soki esimbi te après oya olakisa biso so mobali mosusu ndeko Eliane mpo nani ozosala makambo boye namoni seke bato balobaki oyoka conseil ya mama na bino te na papa na bino seke eza ya solo omoni papa meme aza na mbongo te mama aza na mbongo te mwana okoki kodomine bango te eza malamu te ndeko Bible elobi yango eza malamu te ankake mama obe papa na bino yango azala mabe azosala mabe mais soki baza baparent na ome baa na mbongo te yo komona teke mwa mike no ozozwa nde odomine bango ozangisa bango po makambo wana batebele balobaka mingi bafinga baparent na yo ke bakoki kokota makambo te baya pe na tele baya koloba babuzoba basalite wana o mwana bango asali
me nga kutu na bakanga bime aza mwana soki papa na bango amoni aza mwana na ye meme eza makamba soni fo ya ko défendre mwana na ye tokotaka yango me sikoyo ndeko Eliane toboyi tozwi mobali fo bala poza mwasi kitoko mwasi no sabongi na libala wana eza baku ya vie eyelaki yo mage obimisaki nyonso na media toyebi me na mwana mayele pa osala nini nyonso mobali ka fo lakse ka na media te fo bimisaka mobali na media te ndeko Eliane leki mobali fo okobimisela biso ka ba mibali nyonso na media te tomona ezali nango pe na sens te oya na ye na media mutu nosa mona eza nango pe bobandi bolingo na bino boyebani na bino bofandi na bino bozwi ta na bino soki pe bokobalana bokomi na ntango akobalana tonge te oka kaka piloli tolamuki na ntongo pu tomoni video babwaki o na ya kifiançaye na ya libala mbala moko Eliane se babali ye elingaki esa biso ba wow tolingaki tosepela nango makasi Eliane tolingaki tosepela nango makasi me yo na comprendre te ozoleka pe ozoseka na bamedia ozoloba pe bazotuna pe bakestion ozopesa pe bareponse na bacourage nyonso Eliane totia yo point te mpo nzambe mutatiaka point na bavie ya bato nzambe alola nde mutatiaka point ya suka biso totiaka virgule donc so totia ba point te nga kutu natiaka point na via mutu te oza mwasi fo bala oui mais oyo misato wana bakenda babali yo te okanisi pe te ke tika nanu nafanda lokola nazwi papa oyo lelo tofanda nanu biso moko tozwa ta na biso tosala makambo na biso mibale soki ekomi penza ke bato pena bayeba libala yango oyo apres tobimisango okanisaki yango te do yo mibali nyonso bandoza fo yaka kolakisa bango na media eleni bato baobetelo maboko balingi yo te nga na kaka opesa conseil napesa pe ndeko Karine Mokonzi conseil boa bandeko na biso boza bandeko na biso topesa kaka conseil eleni eloko osala eza malamu te ndeko leki vie eza molai mokili media komema ona mapeka te omoni ki célébrité o biso bato mwindu toyebeli mituna makolo te tomoni kaka boye réseaux sociaux yeba wifi banini okomo sala bisalela o nyonso lingo sala eza mabe ndeko eza mabe eza malamu te Eliane réseaux sociaux oyo etombolaka moto pe soki ekitisi yo puna mabele toomona misusu baolela bakima pe bamisusu babetaka tolo bango banani bamega esoki bakombo nini ya lokumu bobomi pesaka me tomona bwe mutu pwa asili lokola mopepe ayokanaka su te mingi misusu bakenda pe toyebi te yo yaki kosauve les âmes me nga nazomona bazami ozosauve te okomi kodétruire bazami parce que bana na biso ba jeune fille soki balandi baexemple na yo oyo akolakisaka bamibali mpo bana mosusu balanda baexemple ka ya mabe ya buzoba makambo buzoba yango bana mosusu bato mosusu balandaka oyo ya malamu toomona wana bareseau sociaux babiso mosusu toobeta bamasolo ya bien ya vie tozoteya etake bagene me toomona bagene baokeka na buzoba esika bazofinga bato bakei basopani kuna esika Eliane alakisi mobali bato basopani yoka baview biso baoyo tozoteya makambo ya nzambe bato baomona biso te ezaka lokola foti te eya naokaa lokola na tanga noa azobelela boya bokota bato baboyaki bato bamonaki noa zoba bamonaki noa neti mutu aliboma azoloba pamba me ntango bamonaki mbula wana makasi eyaki mbonge bato badindaki bakomaki kobelela noa afongolaki su te eza pe lokola na ntango babiso tooteya o baoyoka bayoka nzambe azwa lokuma pambola pe bino o boyoka te boomonaka esika buzoba nzambe pa kontine kopambola bino mais un jour eloko na eloko ya na ntango nango bapaster bazoteya se koteya me bato balingi kotika mabe te Eliane nazongeli yo lobaki kosauve bazami me nga nazomona ozodétruire bazami parce que bana oyo baleki na yo oyo bazokola na nsima jeunesse
o batala mingi batala ka mabe bazwaka ba exemple mabe so bandi kozwila biso ba exemple na yo oyo ya koyelaka biso ba mibali bana biso banda kobeba eza na bato mosusu azwa pe 10 mibali bayebana te bazala na bango basheri mpo basheri bakonta bango te eza na bavi mosusu bato mosusu basala bavi azwa pe 10 5 8 me oyo kaka oya kobale bato azokontele kaka ye wana mobali oyo alakisa bato me bino boke kotonga azalaki ndumba azalaka bato baba toyebi na biso mobali te mobali neka yeyo ta mosusu ka jalousie me fui mosusu bato baba pe ya solo ozali pena ndumba mo ya sese mais siko oya yo ata to balobi fo tozala ouverte ata babi kutu tozala bahypocrite te yango fo memela biso bamibali nyonso na bareseau sociaux yango fo memela biso bamibali nyonso ozoka pe soni te ndeko mwasi yoka na soni ko leki yoka soni eza soni makambo eza soni ntango bato bazotala mibali yana bosala na mibali yana nini eza soni meme na famille na yo eza soni aya bokomo lata dia bilamba moko yoka nti na okota vie privée na bino te mais eza pe sous vie privée te parce que boye ko détailler yango toyeba so bozali na bino moko toyebi na biso te toyeba te tenge toyeba te mais lokola boye ko laksa biso ekomi sous vie privée te ekomi vie ya média faut toloba tosala ba analyse nga na analyse na ngai ya wana ekoloba nazo juger yo te mpona ko juger yo pe te nga mo pe na mta masumu mais na olobaka oyo eza malamu te ndeko Eliane oyo eza kitoko te vraiment ndeko osala mabe ozosala mabe makasi leki tika komema mibali na bareseau sociaux nzambe asunga yo oyo bobalana bozala malamu lokolo olobi ke wana kuna asipotaki na ye badrug te asipotaki na ye bakosfinga ye te akei papa na biso oyo ozwi lelo nzambe asunga ye nzambe asunga apese motema monene asiporte bamafinga asiporte makambo nyonso bato balobaka mpo na yo azwa alanda yango te lokola ye moko alobi ke asiporte ayebi makambo nyonso tozosenga na nzambe ezala bongo mpo soki esimbi te ekozala mabe ekozala soni okepresse mingi mwana okepresse leki okepresse mpo na nini vie privé ezalaka su te lelo lokola bato nyonso bakomi media tofongoli ba youtube na bandako vie privé ya bato baza su na ba vie privé te keloko no moko pena ke te na omema na media te eza na ntango na wana omema na media ezala su te vie privé pe fo ezalaka ndeko vie privé fo ezalaka nyonso te yango akoya komema na media nyonso te ka bato bayeba eza malamu te mokili se ebebi yo so ozomona eza esengo na yo moto mosusu azomona ka esengo no ezoderange ye ezopesa ekanda mokili eza malamu te ndeko bomba mwa moke esengo na yo so omona ekomi na point mpenza oyo ekomaka wana moto nyonso ayeba nde oye kobimisa mais so ekomi nao na point wana tokobomba na yo nani yango akoderange yo nani yango akoderange yo atuna kokaka Eliane nano olingi te Eliane boye mutu te oza no mpe nano mwana moki ozosala makambo na yo age eza nano na mwe nanga moto alingai kotungisa otabandaka koyeba vi na yo kaka oza na mobali nini sikoyo mpo ya kopresentele biso mobali sikoyo nga na moni bazami yo ozosauve su te obe oyaki noka po oyebana na yo obe oyaki noka kosala base na yo mpo bazami soki aleki oye kosauve bazami falo banda okontinue kosauve ti sikoyo ofandi pena kimia bato bamoni te Eliane mpenza ayaki kosauve les âmes ayaki kosauve pe ya bazami mpenza oyo obengaki anoki oye kosauve les âmes na bafrançais na yo ya milai wana soki oyeba eke oye kosauve les âmes wana lelo falo olakisa baexemple ya bien yoka nti bato bazolobelo nini bazozwa yo ndumba bazozwa yo lokola eloko mwa apamba ozoya kolakisa bato bamibali deja 4 toyebi apres koya lisusu obe osukeli awa eza malamu na koswete osukela wana eza malamu te mpo na jeunesse biso towana mposa bana biso bazwa baexemple ya malamu borespecte na mpe bato borespecte bamikolo borespecte baboti oyo batalaka bamakambo eza soni batata mo bamonaka kaka mwana oyo susu mobali mosusu baokaniselo nini eza malamu te eza malamu te makambo ozosala eza lokola ntango tozwaka bazemi wana zemi okomi oyoka soni oleka ta kota papa na bino po papa oyeba kaka makambo nini basalaki mage ye mo mpe asalaki yango meyebi yo mpe obanda okaka soni
papa ye bakaki ya asala ke eloko boye yango lelo akomi na zemi magi eza nango nature ya nzambe fo tosala yango po ye pa botela yenga bongo me esala soni na moto aza na nini pene ngai pene adepisanga soni so nazwi zemi na ngai naleka kota papa na biso siko makambo ozosala ezosala bongo bapapa bakomi koyoka soni na bamikolo me mwana ondenge nini me mwana ondeni pota onde azoya na bamibali eloni bato bandokanisa elo mibali yana batala koka bongo no Eliane changer koleki komema réseaux sociaux na mapeka te eza malamu te ngai nayeka kopesa oka conseil so sepeli nango malamu so sepeli nango te bwaka me eza kaka conseil naye kopesa yo soki ekoti oyo ata eloko moko salela yango eza malamu mpo na yo moko mwasi dignité ya mwasi eleki nyonso omoni bamabe oyo tosalaka lelo lobi après 10 ans 20 ans 30 ans ekoma kolandaka biso surtout babino ezotika na ba réseaux sociaux bamisuku te eza nango bamakambo etikala bamasolo mais soki barapele yango mona moto akomi kolela boya yo ntango banda korapele bazwi mpena batieli yo mpena kabaka ata bavideo tala bamibali nyonso esalo ndeni ndeko ebanda osalo ndeni eza malamu te eza malamu te Eliane tika biloko wana sala bamakambo nozokende kosala wana soki ya banini na yo wana ozokende kokabela bato babiloko eza nango mabe te eza malamu so nzambe apesa odo ya kokaba kosala eza nango mabe te me akomemaka bamibali nde tout le temps tomonaka bamibali tolingi yango te ezobebisa ekobebisa mpe baedikatio ya bana biso po bana na biso balandaka bino mpe bato boloba bamangala toloba bana na biso balandaka yango tolinga tosala babiloko abie na bareseau sociaux po bana mpe batalaka yango bana poto balingi koyekola bamangala malamu bakutaka bamakambo mpe ya kitoko totelemela mpe bamakambo mabe eza kaka te tozalaka makambo mabe fo totelemela makambo mabe tozala makambo tosala mpe ya kitoko tika biloko wana tika komemamema mibali na bareseau sociaux napesi bino na ngai na souhaite bino bachance ebele nzambe alola azala na bino bobalana na mobali na yo ndenge asiporte babétise makambo nyonso awanda koyoka yakangene mato eza malamu soki aza moto nzambe apesi yo mpo ani te me eza kaka mabe ndenge omemi ye na réseau sociaux mbangu eza malamu te bokokani na bino mpe kofanda kozwa mobali eza malamu eza mabe te mpo okutami na makambo oyo moko oyebi motu na makolo biso tomoni kaka oye kaka me komemaka nde na bareseau sociaux bato nyonso bayeba bamibali no nde yango tooboya eloko wana tooboya yango mpo ya obebisela biso mpe bana baedikation eza bien te boyokana nanu soni makambo mosusu eya kitoko te donc wana ezalaki conseil na nga mpena humble serviteur Mimi Selunga TV baoyo bayebi nga baoyo balandanga naza mwana nzambe oyo akotuna yesu nani na Mimi Selunga mwana nzambe donc na monoko nde moto nyonso aza nango pema mpe mokili eza ya nzambe ntango likambo ye na réseau sociaux tokolobela yango ntango mibino mo boye kopesa biso cause biso mpe tokoloba do likambo ye nani na mutu naza grand star ya nzambe grand star mpo na pema na bomo yo nzambe aopesanga do na mutu nayeka koloba na ndeko Eliane arrete na babiloko akomema mibali na bareseau sociaux toboyi mpe tolingi yango su te toboya biloko oyo donc les amis ya canal Mimi Selunga TV na ye penzaka kobeta lisolo na sete pe na biti sete na likambo ya ye Eliane donc bo jijenga na ndenga mabete na ye pe ko jije te bolanda na bokebi boko comprendre aza mwana mwasi donc so ndeko akomo tambola malamu tozongisa ndeko na nzela ke totika tobetela ke bamaboko orke eza malamu te donc yango kana ki koyebisa bino bandeko wana alaki mwa video na nga na lombango naki kosala nzamba lola sunga biso abatela bino apambola bino bato nyonso bolandaka nga na pesi bino bambote nzamba azala na bino amona bino pena na mabota na mabala na bana na bino tozala malamu tomilengele na ntango ya coronavirus tomilengele nzamba leka na kobomba mabota na ye bana na ye antuka baoyo yanga ya motema na porta bino awa bolela te mikolo mabanga eza te donc mabanga eza te mikolo yo Mimi Selunga TV alobi bofanda nanu mwa muke
po alie pe ata mwa die wana no te ya mabanga donc bande kwani ana onka ba je bino boza yanga do na porta bino awa bobanga te mabanga ekoya nango ezaka GDG donc nzamba lola za na bino wana na pesi bino ba check ba mikolo kitoko. Merci beaucoup, ciao ciao.